FCC bosali 18 ans oyo eza malobaki bosala de 18 ans 18 ans esali nini eleki oyo eza moma ya Fachibe soki bosangani soki ba 24 soki nini deja boyoko kotika mwasi na libala mwasi asaboti bana soki mwasi aboteli obana ya bizaleli malamu okotika ye mwasi nani ba député na bino bayoko tika majorité déjà tout ça na majorité bobima te majorité salini etika na ya bongo te neti na minute tout ça déjà na 280 oko gagner biso na nini yango professeur Mbata ebisi bango bozonga bovanda boyelekisa na bino ta pamba mais boyoka siko loba suka ya professeur IDPS viva professeur Mbata alobi ndenge na zolo bawo alobi pesa bien train esi ekomi na kalemi elingi ekota Lubumbashi elungwe ilebo masuwa elungwe libongo ya Kinshasa na minute oyo eza kote ya Mbandaka elingi ekoma na lisala IDPS viva wana professeur Mba avion est démarré na minute esi esalisika na Libye epumbwe elingi ekita na France sikoyo kozwila ngo wapi kosi tokeyi oyo bakolinga kolanda masuwa na makolo soki balanda bolanda soki bolingi kolanda train na makolo bosala nini bola soki bolingi kolanda avion na makolo bosala nini mais biloko wana nyonso eseke IDPS viva lelo tobetela nanu papa Simon Kianga ni maboko makasi Simon Kimbangu oui prophétie Nzambe apesaka te me mutu nda alobaka Nzambe alobaka travers mutu yango lelo prophétie nyonso ekokisami bato ya Simon Kimbangu fete na fete tolobaki yango awa kadima bokotala ipe kadima wana bozoyoka azalu kulanga ite kadima za munene mulaye ngambe mbinga so pe botelemi na makofi ezala mobali obetaye alobi pe nini atangisa apesa oyo awutaki kokufa malumalu apesa ye nini leson oui apesa atangisa ye malumalu atangisa pe Luis atangisa pe Corneille na metangu kadi malobi biloko wana nanga kufa nanga azali mais pourquoi contredire te c'est-à-dire Kadima azali expert na makambo wana IDPS viva Robert la Fatima boko komoni bazo pesa ngai eloko kitoko makase ba pesinga su photo FARDC Kabuli ikomi ko salela mokonzi campagne mokolo minduki yo maboko pamba ukende wapi yeyu yende mtu asali campagne Fatima Fatima au calendrier félicitations monsieur Bob oi Bob yoka yeyo oi ba oyokaka IDPS viva c'est-à-dire prena biso azali mutu Nzambe alingi nde batindili ye po asunga biso na minito masolo o fayulu oh tokende lisusu oh implicité abue kadima azali awo na minito basokola ye makolo na nkamba yo siko kende kotala kadima na nkamba oh koma wani folungula basabati okota makolo c'est-à-dire masolo échangé bolandaki avant ba publier ba député ya FCC balingi babotolo mboso papier bitumba mboso pe alenda mukolo pe aza mukolo ata ozobeta ye me mukuwa na ye zalukulu ya makapu so abeti yo oleli papa otinga na lukata mukete IDPS viva 12 kipenga ite kabuya Augustin bobakisi ba président ya Mayebo yanga ite ngaite nazolo bango kabuya luibo fulisi ba Mayebo komo sana na biso ngaite na kupata ngubo zela siku IDPS viva komo sana na biso kabuya mutoro bingate IDPS viva yo mtoto mulinga tika na ngoyo yote tumula IDPS viva bato poto balande luvezate niti oyo nini ezoleka sikoyo ozelaki ke Kadima asala nini abima lokula Kadima abimi sikoyo okomi kozela bamandataire IDPS viva okomi kozela banani bamandataire
ba mandataire il faut bazalaka na kati na biso yango wana masolo za kitoko yoko silikate kotomboka te puisque masolo mosusu betamaki ya bazolo bela bino na monde mobimba ana zolo ba direct ba la nanga balobi koma bandeko wana bazotelema ti lelo mais or que facha zaki mwana maye ya mayele azelaki ka likambo ya kadi mesala nini esile bomoni azwi likambo ya le père le maire ache mopanzi alobi oyo esile lukula oyo esile siko ba mandataire bakobima te basala nini bakobima yo pe okobima ma mandataire yo pe abimima bakati ngai na tosi yakaboya kolo azomona bakasanga une conscience. Oui, ministre, Bassansi, Azara la seule, moi, c'est eux à ma casse bien. C'est que la tout vous avez fait la chance. IDPS viva! Nayemba, nakoyemba te. Embe silie, kolo Yesu alongie. Okopesa nanu merci na ba député nyonso ya union sacrée parce que ba comprendre makambo. Bazwi mboka na bango siko bazwi souci ya ke mboka na biso il faut développer. IDPS viva! Viva! Anza biloko. Awa ndenge tozoyebisa bino na yebisaki bino la fa passé bosilika ki menzambe kaka ndenge na uti kolobake tembesili nyata boro tole tokei na biso ndenge na yebisi bino boye osekate andeko na biso balobi boye obosana te ke bitumba toza nango sikoyo eza motema mabe pas motema mabe pas seulement motema mabe mais nyongo tokota eza mune tokofuta yango ndenge ni porate seni victoire o seni bozomona eza victoire te ya un camp va se réjouir eza victoire ya ndenge wana te c'est la démocratie. Seni eza wana eza indépendante. Ce qui yo za ko diaboliser yango parce que zalaki na makanisima. Mais Fati Beton il faut y yo tia libaya biso pe to tia libaya to komona nana kolambela ya. Yango. On se mobilise à un seul homme. Biso nyonso na balabala pona ko soutenir Seni na biso ezabo ete. Tangu yo za ko se préparer que okita na balabala pour dire non aux membres ya Seni oyo mais biso ba peuple congolais mobilisons-nous à un seul homme na balabala. Oyo eza exemple ya malonda te bakosa biso oyo eza candidat de président na biso au peuple biso to banda kozela eza boete. Comment expliquer quelqu'un qui a organisé les élections libanda ya mboka na biso ba pesa ye valeur balobi plus de 50 pays oyo a organisé ba élection boni na mboka na ye. Il est compétent, mais nini. Malamu kutu ndenga bondimike, il est compétent. Bisoto lingi, namboka na bisoto zapena ba savant. Neti ba kadima we. Ye akoya ko intimider bisote mais bisoto ko intimider ye lata babilamba ya catholique wana mukolo mususu na kosokolela yo yango na ko repasser ko kendo ko lata ngona italien de ozo kendo lobby o intimider bisote soki loya no wala tchani eleki oza ko franchir ligne rouge
awa soki kadima ba entériné to franchir lisusu ligne rouge. IDPS viva. Okosi omikosi yomo. Okokende ko réclamer makambo seni ne pas na bino na Italie. Oyebi koza na problème. Tu as dirigé nos provinces, je ne sais pas, pendant 7 ans, je ne sais pas, 10 ans, 12 ans, mais des nationalités, mais ça ne se fait nulle part. Il y a une nationalité nabiso congolaise, mais nationalité nabiso est jalouse. Ceux qui ont une nationalité nabiso congolaise, jamais koki kozwa lisusu nationalité mususu. Tango koki kozwa nationalité mususu, oya biso est tombé caduc. Mais pour ozonge la nationalité wana, c'est tout un processus. Ce n'est pas simple chose, une mince affaire non plus. Mais yo sali nango des nationalités na mboka ya batu. Mais makamuna yo oza nango na Congo, eza kaka ya kosala ba déclaration kaka ya mabe. Ndenge na yo ki respecter qu'il est prêt à kota prison. Papa oza musole nzambe. Okokota prison na tina nini? C'est que yo oza ko mobiliser, yo oza ko préparer makambu ya mabe po makile tanga. Makila oye kotanga eza ya ndeko na yo congolais, mais eza ya mwana na yo te. Lingi mwana batu akufa pona nini? Parce que toza na président ya seni basala musala. Candidat na bino wana aya atia libaya to ile kana vote. Alors Biboye a mobilisé des mouvements citoyens na cité ye Katumbi a mobilisé des mouvements citoyens pour basala musala contre Rame. IDPS viva. Biso peut zo senga jila lingete akende ko sale la biso audit depuis. Biso tozo sala musala, biso toye pona ko sala musala na Congo. Toye pona blabla te. Baza ko distraire biso na blabla. Mais nous sommes en train de travailler, l'IDPS travaille. Les Congos 100%, les Congolais 100% travaillent. Les loyo bakangi, Rwandais, oh bakoti na moyibi na mboka na biso. Bien qu'ambassadeur na bango aza ko démentir. Est-ce qu'il y a ça sur terrain? Biso toujours dans un rapport. Oyo bazo pesa biso na ba FRDC. Ya solo bakoti. Mais toza ko sala musala. IDPS viva. Viva. Na fongo la Bible hein. Ah. Fongo la. Bamba. Amen. Mokwa. Soki bomoni ande kona biso ya catholique na SCC. Balobi boye. Si confession religieuse est que l'État biso te parce que biso catholique tozalaka ebele na mboka ya Congo. Bazana bandimi ebele me boyoka. Article oyo 17 eza na charte na bango oyo basali lokola statut moko boy ya makambu ya semi. Article 17 elobi que chaque confession religieuse eza na droit ya voter une seule voix. Mais ce qui bino tango bosalaki charte na bino wana article oyo olinga ki bolo bakeno lokola biso tozalaka ebele biso tozana de. Mais bolobi chaque confession religieuse a droit à une seule voix. IDPS viva. Biloko oyo boza komona eza bongo te. Boyoka déclaration avant. Déclaration na bango ezalaki ndenge nini? Balobi boye. Tozoluka président oyo koki kopesa résultat sans père. Oyo azana motema makasi c'est que mutu na bango balingaki ba imposer biso andimi na ye liwa apesa biso résultat ya mabe oyo biso totalité oyo résultat oyo biso ba congolais to voter mutu wana te nde déclaration na bango mais makambo na bango nyonso na maye sikoyo awa nazo expliquer bino boy chef de l'État
na seni na assemblée topesi bino omoni ba député na biso nationaux toza sima na bino soki bozo sala makambo ya boye biso peuple tozo se sentir à l'aise eza boye te biloko ya boye il faut kosala yango awa nazoyebisa bino Katumbi aza koloba aza na kati ya perte totale parce que na ensemble mutu aza ministre atikela ye ministère parce que Katumbi alobi mais nakoyebisa bino boye eza na bato mosusu balobi boye ba député d'ailleurs un étranger akoki koya kopesa biso ba ordre biso to soumettre yango mais oui si ko ya ba ministre mosusu ezala ministre moko ya papa mère akomi kolela na prison contribution bazo pesa lisusu te parce que ba moni ke ngana kolanda mutu déjà za ebembe te d'ailleurs moko ya bango akodémissionner semaine oyo d'ailleurs toyebisi bango boy ba ministre oyo nyonso baza kosala musala te ba warriors nyonso tokumisaka wana eza na ba mususu bazo sala musala malamu te lokola ba ministre ya ensemble soki chef de l'état ndenge tozoyoka ngo na semaine oyo ou bien semaine prochaine balongwa na bango soki na union sacrée balongwa akende toza besoin na mutu te biso moko tokokende kosiége kuna eza boye te IDPS viva information ebele mais baprésident mpe ebele tocontinue elobi eza boye te otika na opesa ata numero ko 43 81 375 90 68 plus 243 81 375 90 68 ngana binolo Madelise 5 minutes 5 minutes UDP, c'est vivant. UDP, c'est vivant. Merci, combattantes et combattants. Nazo kende tudo. La première va slogan, ça va m'affoutre la bête. UDP, c'est pouvoir au jeu. UDP, c'est pouvoir au jeu. UDP, c'est pouvoir de. UDP, c'est pouvoir de. Et toi, maman, comment t'as si fait le chemin, Kaboul. Merci, combattantes et combattants. L'intérieur, il y a tous les membres SNU, et la coloration politique du Moko. Victoire à la peuple, les alliés victoire à la démocratie à Moralabi. Combattantes et combattants, j'ai aimé la déclaration du président de l'église de réveil de notre combat. Alors, du peuple congolais, ba position ngai na balonga ni ngai na choix ya delikadi choix na ezali kadote mais ezali par rapport na ba plan oyo tobengi nani connaissance oyo kadi bazali na azala matière électorale na mutu elekebe eyebisa ngai mutu na bango azali na espérance ni combattantes et combattants, nous tout le monde intimidé biso. Cap vers les élèves. Le chef de l'État Zaraclé. Alors je vais concrétiser ma rêve. La deuxième. Et puis avec qui c'était. Alors troisième rêve là, ils allaient développer le pays. Ceux qui chef de l'État Zaraclé, il faut se poser trois questions. Kouti wapi, kokomi wapi, puis toloke no wapi. Mboka na biso mokonzation na libu. Azali katombo ya. Combattantes et combattants, le cité de triomphe et puis la ramade de paix. 30 ans d'anniversaire du ministère à combat spirituel, cité de triomphe. Le chef de l'État a s'incliné pas comme le président de la République, mais s'incliner, le chef de l'État avait délié ce pays le 23 juin 2019. À l'Obaka, Zambaka Babi, après ça qui peut faire biblique. 2 Chroniques 7, verset 14. Mais mon équipe au conseil, la salle kilo. Asuka Maradi Asuka. Et ça y est exemple à suivre. Pour tous les peuples, il faut le miki qui sabote mon ensa. Et le Kaboulami qui est le libo. Et ça va, Dieu. Et ça va, comme un cas, si on a fait chicoton.
combattantes et combattants, combattantes et combattants, sur le plan, le chef de l'État, il a instruit le ministre de l'Environnement, le gouverneur Mboka Nabiso, pour la matérielle concession forestière, la base en 2015. COP 21, tant chef de Kabila était président de la République, il y avait certains ministres de Polo, combattants sont liés le lot et pauvres misérables. COP 21, Kabila n'a pas de. Mais le chef de l'État instruit. À l'objet, nous avons assigné contrat forestier dans la mafia. Place dans la Congrès d'aller le sous. Et Seigneur Liba revoit concession forestière pour Moana et contre le trésor public en Morabi. Voilà ma mentalité faible. Combattante, ministre qui de monnaie de Popolo et pauvre malheureux. Moana qui mourit, binamaye. La noble dépend de la salaire, la bine la prime, qui mourit le foot encore. Combattant, c'est combattant. Tant que tu as lu qu'on le voit, champion la croix. L'année prochaine, en ce moment, visiter Bissot. Toujours la diplomatie. Il y a un moment où Nicolas Kassadi va signer contre Moko pour le matériel capitaux de blanchiment. Et puis pour le matériel lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux. La Mboka Nabiso, c'est une forte délégation. Il y a un Mboka Nabiso, on a Golanda Bakamboua, Gilles Lingette, Libanda Mboka, Nicolas Lobi, Gilles Lingette, on a le patron inspecteur général de la finance, en attaquant Matambele à Paris. Quand on va à Paris, à côté de Belgique à Allemagne, à Zokende, pour la même attaque, il va y a passeport. Pour la même matali visa na basque nyonso oyo futa makawana azomona na éclairé boza la surprise to soki bomoni ba ministre biso batie bango na maboko ambassadeur de Bénin parce que ba ibi mongo aletebe yango moni Chila Lingete aotambola 3 pays France, Belgique, Allemagne na ambassade la biso po yeba lolenge nini makambo na tambo combattant c'est combattant le grand diplomate Félix Antoine Tshisekedi. Dans le bâtiment sauf prévu, c'était prévu avec l'Inde, avec l'Israël. Mais compte tenu de l'invitation à presse qui est à l'objet, il faut à Rokendango la semaine prochaine. Mais le chef de l'État, Foki Azali Kobunda, pour l'intelligence, combattant, c'est combattant. Yeboye va être 59 députés. Il y a Moïse Katoumi, la majorité, la union sacrée. Et puis, il y a Moïse Boye. Pas question de dictat. Bazali qu'on travaille pour le peuple. Alors, nous avons la redevable. En 2023, comme on est, nous avons besoin comme on est fatigué. Et puis, FFN a mis Choni. Et puis, et puis, Moïse, Azali qu'on s'est un bon on est. L'église catholique est pesée dans l'eau. Pesée l'église catholique. Na Michoni. Quand vous allez qu'on le va, va échouer, arrêtez pas échouer. Combattant, c'est combattant. Victoire les gens, la vie. Ligne de bézalité. Pour l'ensemble, la vie. Les Francisco, change à Founa. L'opposition. Founa. Zone rouge. Et c'est là. En sentier. 7 minutes. Il est pas c'est vivant. On sait pouvoir vivant. Le long a bandit tout le monde à la nuit aussi. N'est analyste français lobby. À lobby en mot clair. Internement, il y a le nouveau bureau à Saint-Denis. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Il y a Congo. Dans Sangana qui compte un seul homme. On a quoi empêcher. Bureau à Saint-Denis et Vandaté. Il est pas ce vivant. On s'en moque à Kosibango. Pour ça qu'on a recensement, élection égalité. La classe politique qui a Congo, basée dans la maturité pour la mouvement. Quand on a un mouvement, aussi matin, nous irons à l'air. Il dépêche tous les pour l'aglissement. Tous les partis démocrates, autres qui véritable État. Tous les autres élections, conformément à la Constitution, conformément à la calendrier électoral. Il est pas ce vivant. Dans un mouvement de recensement, parce qu'il dit, Bazala qui prêtait pour le Polonie,
chers combattants, bazali peut prêter pour l'élection. Il est pas celui-là. Il y a un Cyril Abakar. Cyril Abakar. Et de côté ci, à ça la IDP, c'est coup d'État. C'est ça mission de l'Église catholique, la mission de l'Union européenne. On a imposé un président étranger. On a valu plan, il y a l'Union européenne. Il est pas celui-là. J'entendais, il est pas ce machine à peau. Donc, tu as dit 3 décembre. D'élite, parce que bakufia, parce que batumamia, babang les balais, bavef, bafelin, baveugle, baboité, autre belle malade, on rebelle la paix, on a la véritable état de droit, tout ça la 5 ans à pouvoir, tout ça un Soriano, un Zambien, un étranger, à ça la réunion de tout le monde tu le mot, après 5 ans. Et que si il est pas celui-là, il y en a qui sait ce qui coule. Un kabiliste, c'est ce qui coule, un kabiliste. Kabila peut signer 100 000 $ à qu'elle ne postule en tant que chef de l'État en milieu de l'élection. Les lois, c'est une déclaration. Alors, nous avons perdu la Cour constitutionnelle. Il faut lutter pour le contrôle Yasseni. Il n'est pas celui-là. Mais la mine, enterrement Yasseni, c'est le Congo qui gagne. Betela. Il y a ma confession religieuse, l'article 17, alinéa 1, et le mec qui est en clair, comme il s'est posé à ça, il a consensus. Quand on a 17, alinéa 2, ceux qui n'ont pas conçu limité, il y a une autonomie. Mais ça, il y a un Zambé catholique, Babeli Kabila médiocre. Mais bango moko incapable ya ko respecter chance na bango ba piétiner chance na bango ba na respect ba texte na makonzambo kataka démocrate o ya dit ko respecter ba texte alobi ko respecter ba texte entre les 8 confessions religieuses de baboyi 6 balingi on va respecter la femme majorité. Il est pas celui-là alobi na ko yamba de confession na ko yamba 6 confession kaka bango moko bakende koyokana etaki basali ya nzambe mais basali ya nzambe est capable. Il est pas celui-là. Mais Dodo Kamba au église de réveil azalaki malin a compris que catholique baza kosala jeu ya Union européenne baza kosala jeu ya Kabila baza kosala jeu ya Katumbi pour empêcher processus électoral. Qui au moni la muka azon na marche azon luka désordre et du manamboka la muka il de pesa du mato bundana bango batu ba kufa to ete mindele ba bake to ke na dialogue na régime ya Fati dialogue aboué lisanga bondoki o to bengi lisanga bonga lisanga bondo ataka chine il faut savoir l'anda mais lisanga bondoki abosa na dialogue tamu ko moko avec parvenu que le Kabila, Félix, Kamere, Fayoulou, Katumbi, Bavanda autour d'une même table, Baké le Koso, la première dialogue. Il est pas celui-là. Dialogue n'a Congo que si madame Colombo encore, parce que ma consommation a un mandat constitutionnel, à plein mandat. Fatima! Vous avez discuté très cher comme il n'est pas celui-là. Quand nous allons dire, c'est ce que nous avons dit, déjà, basali échec. Na meeting na bango, na ba marche na bango. Mais quand nous avons dit, ba yini ba tota, on a kobuka statut ya papa Etienne na de doigts. Mais au moment qui va combattre, on a dit pour nous te repousser bango, te battre le statut na de doigts ma konza mboka. Ne ba leki en douceur. Te occuper bango ta ko le mako hein? Oh bazo luka dialogue. Ba ke le kosala dialogue na mwasi na bana na bango na famille na bango biso yi de pes to kosala ka dialogue na ba médiocre atani ko le mako il est pas ce vivant yoka Moïse Katumbi pour ça qu'on réévaluer ceux qui des accords na union sacrée ou bien to kolonga union sacrée chama kabuta kabim ça fait juger les prophètes politiques à le baka yango très bien mais dans union sacrée na consultation alors Katumbi a union sacrée
et vous dites lelo. Il est pas celui va. Yango tolobi ceux qui moi simo mobala ngo malibala. Alors valu wakate. Katumbi akanga bisaka. Ale ngwa ine sacré. Allume. Bisi le parlementaire debout avant de réévaluer. Bisi le parlementaire vous te devenu Katumbi. Allume. Katumbi botaou ma foi. Botaou ma foi. Papa. Papa, Akene, Asaline, Fatube, Betela Mokonza, il est passé vivant. Il y a sacré sa idéologie à Mokonza. Alors qu'il y a un autre Tommy qui dit ça. Tommy Sala, Baoumou, Bana Misala, la peuple le corps. Le corps, la baronne, un message copié, minéré, Kohiba, Kohiba, c'est ça prier. Députés ensemble, nous ne sommes pas les employés à Moïse Katumbi. Nous sommes les élus à peuple corps. Dans une émanation à peuple corps. Ceux qui Katumbi, ils sacré, le moyen mort. Fatube. Les députés ensemble, la classe pour la maturité politique. Jean-Claude Katenolobi Ango, Katou Malaba qui sort, qui va entériner, Seni, pour franchir la ligne rouge. Galileo Biwa Seni va entériner en Rwanda. Ligne rouge Yango, il est pas ce vivant. Sauf quand il y a une déclaration de moyen sacré, ensemble pour le changement. Et Koufi Anda. Papa, Koufi il y a eu des pèses. Et ça, il y a un match à l'époque. Ma polémique à l'Inafoot, la Coupe du Congo. Ouvert à l'idée de faire Sima avec un match d'équipe Moussous. Tous les Congolais, il faut tuer. Parce que c'est de perdre. Il est pas ce vivant. Kabila Teki Barrage Winga. Kabila Teki Bapor. Pas étranger. Kabila Teki Bakare Minière. Pas asiatique. Le lot Fatia avec révision à contrat minière. Et Zali Kake, on a mafié. Il y a un monde. On a mafié congolais. Il y a un moment où Katumbi. Alors supporter, il est pas ce vivant. On sait un battre bien très clair. Alors, nous avons ce qui n'a une sacrée. L'autorité morale va couper. Mais nous avons vite compris que quelques autorités morales ont ressuscité. Il n'est pas ce vivant. Alors, on va le souboyer. Oh, besoin nouveau bureau à Seni, ils allaient meilleur Seni depuis l'avènement à Congo. Il n'est pas ce vivant. Donc, comme le Bible, Gérard, grâce à Dieu, parce que nous avons abattu un travail judiciaire. Au commande, Seigneur, Menge Bakosala Moussala, Bakokena, une élection libre, transparente et créée. Après, c'est l'IDPS qui va organiser les véritables élections transparentes, libres et crédibles. Il n'est pas ce vivant. Le homme est mon yango. Par éduquer. Quand on a Yemba, Beta, Binande, à ce que l'élection, au Jute, au Longwende, au Jute, au Sali, au Jute, au Longwende, Yemba Yango, à comprendre que la ministre, classe politique à Congo actuelle, au Boyaka Néhémie, à Bochap, à Zoli, mon seul politique, il n'est pas ce vivant. Vivant, très bien. Au Yende, Poto, le Bango, dans seul politique, Angela à urne, il n'est pas ce vivant. On doit changer classe politique. Quand Kabiloni, le télémia, va député à lobby. On peut ça, mon Konzamboka, majorité est là. Il n'est pas ce vivant. Au moment où je vous parle, je suis le candidat député provincial de la commune de Kalamobi. Il n'est pas ce vivant. On peut ça, mon Konzamboka, va sénateur. On peut ça, mon Konzamboka, député national. En fait, le programme, il y a le peuple d'abord et ils allaient exécuter. Là, je suis état de siège. Le lot, les militaires congolais, les Kangi, les soldats rwandais, les violés frontières, les continents du Congo, on a contacté les commerçants. Les Kangi, le lot armé congolais est récupéré des territoires où ils ont des minéraux belés, et ils ont sous contrôle, et les militaires rwandais, FARDC est récupéré en allumé. Pour mettre la FARDC, c'est mon nom. Il n'est pas ce vivant. Au moment où je vous parle, Moutoulokola, Ferdinand Kamberi, Moutoulokola, Félix Kabari Numbi. Alors que le peuple congolais va se prendre en charge
était balongo na bureau à Seni. Il est pas vivant. Mais peuple oh ma kabiliste en Colomela. Peuple oh ma kabiliste pas bomi pendant 18 ans. C'est ça qui me qui a mon on est jeté en blanc. Il se peuple congolais pour aller derrière nouveau bureau à Seni. Il est pas vivant. À son pouvoir vivant. C'est qui coule. Patasel c'est au milieu de la coordination. Parce que mon Konzamboka, parce que mon Konzamboka a investi au niveau bureau de sanité. Mais c'est qui me quitte. Ils sont égaux. Ils sont la protestant, ils sont la kimbaniste, ils sont la musulman, ils sont la catholique, sont égaux. Nous tous ça du collège, nous n'avons pas eu. Denis Kadi Mana bureau na ye azalaki élu na si confession leli directement de qui va tomber catholique il ne peut se vivre le dit c'est seul c'est catholique baké bana bango allumé ba retirer maloba on allumé azana ordre ma côté ko pesa na konziambo il ne peut se vivre Mathieu c'est bande de ça belé je dis et je vous remercie plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 68 53 286 Mathieu Ezebele chomo chomo privé aux matières les apapi chilombo 5 minutes à sentir le gars Fatima Ken. Il n'est pas si vivant. Il n'est pas si vivant. Facile. Et puis la facile à beaucoup makasi. Et ici maintenant, ton cotique à mon conducteur sur ma fille à votre ligne. Quand nous te sommes ça va avoir quand c'est sans doute ça d'aventure. Parce que et bon tout est basouté. Parce qu'on n'a pas basouté. Facile. Ton politique si que la IDPS point na tigé la bate. Comme ma tigé la Joseph Kabila. Il n'est pas si vivant. Yango la émission tâche combattant. Yango Fati Azali produit en Zambé. Fati na Congo Azana mandaté. Otozo le cas esa transition boto bote. Comme on a qu'un tangu Kabila comme qui na suka asala qui transition o kambaba qui na deux gouvernements boto bote. Yali boso na Sami Badiba. Boto bote. Yali bala na Bibotiba. Il n'est pas si vivant. Yango moni yelo Fati na tamu keto sali na deux gouvernements. Boto bote. Yali boso na Papa Iluka, Yabi Baleo Sabaloko, Oyo Tosto considéré en transition. Oyo Sana Posa, Abanda ko compter mandat ya Fati, Abanda ko juger Fati, Abanda yango na 2020. Ndesiga Ogoyo Kakeno, Fati Azali réélu avec 98 pour. Mokena na pour. Il est pas si vivant. Il y a mon émission, Boka Moite, Ndenge Fati, à côté de l'église de Maman Hollande, après la souka film, Bandini Basile a été assassiné. L'émission, Face Wala Ezali était, Fati Azali missionnaire, Fati Azala Bokonzi, oh, et là, Tintoto, Ezali Kazaka, Mukolonga, Ina Toyebi. Aska ebonaki awa Fati akei na Rome pape atikeli ebonga na ye c'est elingi koloba nini ambongo na shole boye bakeno mikolo ekoyaka bokozwa pape ya mutu mwindu kombo na ye Fati be Simbae idaka sigiva yango na yebiso attaché à combattant awa yeba yango masolo etali Seni, Manchester la gata saline. Denis Kadi Mavana gata saline. Tu me vois toi. Il ne peut se vivre. Na émission tâche combattant. Awa eloko ya kosana lisusu sate. Soki bande kobaso le bakeno. Kabila vanda silence. Alobakate ayebitina. Mais toza kokebisa. Iskatumbi oyo azali étranger oyo toyebi keko affaire na ye na recensement ekolekate po congolais ya kombo esoriano na Congo azalaka il est pas vivant ya fayi lukutu tolobela asu te
Obiso moko tovanda na changu na changu eza na famille moko te komona ngo faillu. Il est pas assez vivant. Yango na ebiso tasha combattant. Yeba yango awa mo Kabila soki alobaka te eza pamba te. C'est parce que Kabila azalaka émotionné tout le long. Comment est-ce que Fachi a parvenu à détruire FCC sans que Makileta Bete Fachi Babo Makasi. Il n'est pas assez vivant. Yango na ebisio Mese Katumbi ba réunion oyo za kosala yeba yango aboutissement yango ezali se bote komona ki yango awa avant gouvernement ebima aye awa lobi ote soki azu premier ministre talongo ata senini. Est-ce que ça premier ministre? Est-ce que membre ensemble la premier ministre? Il est pas si vivant. Yango na ebisio les lois on a idée au Asalango qui a quitté l'union sacrée et sali Bouchoba Yamoune parce que l'union sacrée et sali état d'esprit votre beauté parce que l'union sacrée est ça la siège. Est-ce que l'union sacrée la siège? L'union sacrée président Nango Boyebi coordonnateur l'union sacrée Boyebi dans ce qui moutou à son lobake alongwa la union sacrée yeba yango keno asobe la maladie ya moutou votre beauté. C'est parce que l'union sacrée wana ezalaki piège na bato baboma mboka uta mikolo bele boto bote yango mokonzi mboka lobi soko koti na vision na ngai te place na yo ezali na selemba we. Il est pas si vivant. Pasteur Ngoi Mulunda lelo asolia fungulete combien de ministres basé la carte ya président central à Makala on a combattre le chef de l'État ndeko ya lobaka keno facha kolia mbuma ye moko solia fungulande potima yango na edu sotasha combattant tozala toujours angele tozala éveillé pe koyeba keno na minute oyo Mese Martin Fayulu o azandi ngari ameki ko créer ba kabal nyonso esimbité donc mukili eza ko reconnaître que na minute oyo Martin Fayulu azamutu ya maboke plus que mangwa uboto bote alobaki keno kadima akobima te soki kadima bimi bango bakobima na nzela mais ole basala marche pona ko bengala kadima bango basali marche mukola entraînement kadima asimaka tushi tasali il est bien vivant. Il y a un état de siège et ça on a pour éradiquer. On a éradiqué l'abomination sur la population pendant 20 ans. Il faut qu'on ait un mot. Qu'il y a Est et ça y a l'élona l'obité. Qu'il y a Est et qu'on a une époque qui a fatigué. Qu'il y a Est et ça y a l'acteur principal Moko. Oh, ça y a un criminel, c'est Joseph Kabila. Yango siko yeba yango fachi ba effort azotia na este eza ba effort wana pona ko faire éliminer Kabila na système na yemobi yango moni mukolo oyo guerre ya este ekosila eyebani te. Mais c'est Kagame alobaki kelo ndenge azawana na makambu ya este Rwanda eyebi eloko te. L'autre a surpris bakangi ba militaire congolais bakangi ba militaire rwandais na est na ba minduki ba maîtriser ba monyo ceci comme ko Kagame le rata saline alobi ote aza ko senga négociation entre deux états mais yo lobi kelo na makambo est yebi le côté nani ni osenga négociation pa batwana oyebi bangote il est yango na ebiso tasha combattant tous à la serre tous à la soudan c'est parce que Fachi azala bokonzi o eza ya makila boto bote bokonzi la Fachi ezali sacrifice o ngai na yo to sala boto bote lelo soki bache munduki awa bache deux personnes baboma bache koto Fachi koto bache Katumbi balobi kelo ba na oboma la Fachi yeba yango ya Fachi déjà 1 million de personnes ba kokufa na Fachi yemo na kufi na pas Katumbi déjà kufa qui depuis ka donc pour le je vous dis et je vous remercie. Communiqué pasteur il ministre Nzati pasteur
IDPS viva. Communiqué eza boye. Osengi oyo nyonso ayebi ke azalaka na G90 lobi na 16h okutana awa na sanzete soit général akoyebisa bino soit président ayi akoyebisa bino na yebite yanga nde kopesa ko communiquer na lobi G90 so yebi ozala na G90 lobi na 16h awa IDPS viva. A bon attendeur Sali Oloko basanti Moloko na mayele 6 minutes basanti IDPS viva. Fatima Bangaba eloko nazo seka lelo muyaka ya solo hayati bortole toko yeba bino soki ozala mundu tokuta na rencontre na janvier identification ade siko biso tokobeta minimama sisabidingo kobetama yoto yebi tokoloba Sénégal donc mundu okolobi na Sénégalais de oyo biso tolobaki pour participer na élection de pere Kangaba Fatima toyebisaki bino bayiba saki ya mama yetu basaibu il faut batula nanu saki wana kenda wa siko saki ya bato yango moni mobali ya mama wana akufa na sanga ya saki problème tozala mibale likambo etali sanga mobali ya bato akufa na sanga ya saki pike na mutuka bazalaki Martin Fayulu madini na mama yafuba saki ya bato ekenda wa yo komo ozosenga ozala président de la république me amoyebi mone oyebi saki nalobi ayebi nini tolongo wana fait partout on s'appelle Mounene Batiaka misapi pas mais muto batiaka misapi partout to yebi asalaka pede soit mwana moi Fatima il n'a pas sa viva qui vivra na lobaki boye tozali na sacholom na bandu turo tolobaki yoza mutabandu soki olingi kokompania fatita libanda bandu na lobi na minoclé tolobaki soki ya solo oza mutabandu il faut ozala na makolo ya fatibe bapangi na betu muto ya yibisaki boto ngai na sana plainte ya saki o ya yiba mobali wana pe akufa na sanga ya saki mais nalobi akufa nini na sanga ya saki kanga ba bebe tuma makasi pona chef de l'état to leki na matière bolobela ki biso état de chaise est négatif or état de chaise est positif na milito ba nyamulenge bakomi ko lelande na landi ya nyamulenge mwasi moko boye alobi comment monsieur le président Félix Congolais alobaki na biso na Londres que Banyamulenge c'est notre frère congolais mais lelo Banyamulenge to comme éparpillé pona or wana c'est la diplomatie politique mes chers collègues congolais boya ba Banyamulenge ce sont des réfugiés to pesa ki bango identique musiba Mobutu pesa ki bango nationalité pour ko protéger bango mais lelo Banyamulenge ba comme ko revendiquer ba so mabela ya mbona na biso jango ya falde salobi atabo sa nationalité Bosa ba Congolais, au côté na mabela ba Congolais liba. Dès la Fatima Boro Makasi. Voilà la politique congolaise, papa. Je vous blague. Vous se mettez la vie. Au moni, batu ya changu, muto ya suba wan otage. Lobi a refessé.
azoko loba na media basali susu na marche lundi na wala ki batachangwa lobi liboma na lobi liboma munene qui vivra bapanga beto bota wanti yatina suka na yebisa kibino bakoyoka moto esali kotamize bango yoka mutu aliboso marche aliboso alobi batia misapi partout yami bala batuni ye monsieur le président mosala ki marche kadi malega te kadi malega ta sali nini c'est que masolo ya politique na yo abo ya ngaba bana membre na yebisa kabino boy là j'assigne ma parole. Adolphe Moussitou c'est notre frère de Bandundu. Pendant que la Kimbokana et Paulette Kanambe Kabi, Moussitou a ta toilette, Yabasaki. Nabandundu a tiré la tonga yango. Mais le lot Félix, Oya lingi ba Congolais nyos, ba province nyos ba Congolais. Bekolo oya seleka kokufa na Bandundu. Eto ngama tesa lini. Est-ce que ba Bandundu basawa? Nalobi bato bandu basawa bakongo basawa baluba basawa bakongo beto histoire de Martin Fayulu na bwana na beto awu très bien Simba Holanda bien Fayulu alinga yako na makambu ya Kongo tiani kisekadi wa mulu meko koka yango parce que muto ya kota na makila tonde tiani kisekadi wa mulu mbeza mbolo wani ya mama na lobi eza mbolo wani ya mama dosongi na masolo papa batangi ba Rwandais yo osolo banabiso bataki yo misapi osalaki soki na mwasi no na tipi wana za mwasi yo za mobali so muto ya tagi yo misapi ezana tozongi na terrain politique fatia so sala musala mais yo ozo distraire peuple ko jango yo ki bandeko ya changwa lobi bato basolanda ba Martin Fayulu basana boma mine comment yo mibenga ka président mais devant le foot oyebi ko lobe loko moko bombe leki trop na lobi bombe leki est-ce que l'empagnie na mundo obokele l'empagnie na beto la sai bokele ben wolu la beto ma Martin Fayulu wolu la Martin Fayulu Martin Fayulu keba Martin Fayulu keba ambongo keba sole keba fatipe obeti likuti na fufu obambi soso leli fatipe okolemba okotuna ngulu atuni me masali nini awa nakangi mpe masolo ya bayaka na kisensu na yebisi bango toza na fremu yaka Maman Marti Fatime na 2023 bino peuple la kisensu bayaka nyonso na sima ya fatie soki oboyi fati sala mokilina bapangi na betu kisalume mutu ya bangisa benu betu nyonso na 2023 bokita bomata fati pre masolo abu Kitchen Basansu Adjo Karabilandu 5 minutes on dit le level lundi chaud et ça va bien au Bakiwana il dépasse viva Fatime quand on me le bet un Fatime Bogo Makasi mercredi donc samedi bango bazala kiawa azomela bombe mungongo esili basutuka boye mboso kuna na parlement achaka biti asali nini asutuka boye nini yango bore koti mais ayebisaki batu na yo ono to sala marche otokende na parlement siko parlement ngo oyo alobaki azokende wana ezalaki parlement nini parce que bon aussi est côté déjà. Très bien. Il y a première rue. En dehors, il y a makambo oyo. Batu balobi keno bazo kende marche. Marche wana ezalaki pour la dépolitisation ya CENI. Mais le même jour marche est changé et commis pour na ram
et puis marche yango babande kosala pona ekeko ya Etienne Tshisekedi oboyoka keno ndenge nini bato wana baza babado oyo bango bazosala bazoyeba yango te bamanipulation inutile yango wana bamindele ntango bazoya balobi keno bato oyo baza manipule baza na kati ya makambo oyo bazosala te ba inconscient baye marche bakomi kosatake contre ekeko yango oyo bango basalelaki marche na minute oyo tozoloba Undertaker Gilles Alingete abimelaka baambassadeur te asali nini abimeli bango ye asekaka te Undertaker soki abimeli yo na bureau okosuba abimeli bango nyonso na Europe akosala audit mpona maye etali bavisa na ndenge bapesaka bapasseport bavisa mosusu bapesaka yango sans acte administratif responsabilité ya mbongo ezoyebana te a premier élément oye enregistré déjà amoni keno passeport na biso ezalaka imprimé na Belgique mais soubassement nango ezalaka te alors akebisi bato c'est-à-dire à la mingi te nomination ya ba mandataire ba ambassadeur na mesa afatiye oh amibi il faut bakende Gilles Alingete alobi na musala oyo asali ya patrie contre la finance lobby na bisa kibino pona société oyo espagnole oyo ezongisaki 60 millions de dollars yepe auti koloba yango ezalaki société espagnole wana ebandaki ko récolter mbongo na TVA sur Bukangalonzo bazongisaki déjà une partie en mbongo 60 millions de dollars. Nicolas Kazadi kuna na États-Unis na Mama Kabedi alakisaki biso ndenge nini basinyaki contrat na États-Unis on a renforcer patrie financière pour renforcer confiance na biso na ba partenaire ya Britain out balobi boye pona bango il faut traçabilité ya mbongo na koyeba ndenge nini bazofuta ba travailleurs il faut ezala ozala sévère na secteur wana ozala na ba projet clair. Nicolas Kazadi alobi depuis 2010 mboka oyo babandaki ko tracer ba programme pona makambo ya réchauffement climatique ozalaki na contrat ya 4 ans eutaki kosila awa apesaka 200 millions de dollars yango wana bomonaki soki bato baye na ministère ya environnement bato wana nyonso bazala kaka na mbongo 200 millions de dollars wana ezalaki mbongo oyo bandaki kotia na aposhi na bango. Alors alobi renouveler déjà contrat on a réchauffement climatique na oyo charge RDC azwaka na monde on a pollution a signé contrat wana basengi bango ba projet oyo eza clair pour que ba financer yango et kozala 500 millions de dollars. Alors alobi que on a mayetali élection la rezali atuba te pate pour cette fois-ci kozala ote Union européenne aux États-Unis au banani baye kotia l'arte ils sont moko toza capable na mobilisation ya recette pour que to tiambongo na biso atunye met fois lobby la rezali donc batu azala calme to bongama to ke na élection ozo yebisa shole oyebisi utembi ambongo Katumbi Kabila babongama na Fayulu ba présenter biso candidat commun na bango boya biso asa déjà c'est fati na union sacrée Katumbi na moya lelo azaka susu na union sacrée bolanda Francis Kalombo te azokosaye c'est un escroc asi alungwa na ensemble oyo so sala na eza théâtre libungu eza kuna na ensemble mais ye mutu eza na union sacrée derrière vision ya chef de l'État bango babongama parce que mbongo ezali tozokende na élection na 2023 babongama bapesa biso nde candidat commun okomona place nini bango baza capable ba analyste français oyo bazoleka na ba analyse na bango ya lokuta wana toyebaka yango wana kolekisa biso keno soki bato wana basi retirer Fati aura les morceaux difficiles devant qui
biso tokozala na morceau difficulté bango ne babongama na ba mouvement citoyen na bango ba présenter biso candidat commun oyo tokokende na ye na élection na 2023 pamba te mutu akozwa 10% azate na élection akanisaki keno tokokende na dialogue ou bien tokotepatepa mpona makambo ya l'art ezali ambongo sensibiliser mobiliser tinda bato bakende na élection atika distraction shole azoloba ke fati ndenge aza wana ye nde apesi ba instruction mpona mayo oyo eleki na assemblée nationale mais shole aza liboma donc ya amonaki fati alataka banzambala mpo akende kopesa ba instruction na ba église si c'est un politicien un fêlé politicien soki boyebaka ye te okoyeba biso bien na 2023 oyo eza maseki te a mouvement citoyen tout baza na bango na nsima wana akolemba bango aza manipulé par l'Union européenne shole bakanisaki ke bakoya kozwa bakongolais en otage Katumbi atiaki ligne rouge mboso akatisaka te asali nini akatisi atali Katumbi en face Katumbi abandi kokima ye ozokende wapi yaka na koti ligne rouge soki alingi akende akokende na ensemble vide atiki ba élément nyonso na kati ya union sacrée bilobela il faut asala déclaration toyoka ye pate paso beta munoko te apa okende na ensemble vide ba élément na yo nyonso na kati ya union sacrée batikali yozo sakana na ba congolais o franchir au tracé ba ligne rouge o mettre un papa mboso maboko makasi c'est encouragé mboso asakanaka te ayebisi bango na parlement boye makambo ya bamotion awa eza te bamotion ekoya kaka après ntango tosilisi boye makambo aremercier badepute mboso koja kwa en tout cas papa wana aza phénomène obetre maboko makasi alors bino yaka isaki ayaki union sacrée pona ko diviser union sacrée ou bien pona ko soit succès ayeko ami kundinde mobimba laisse ko bimela ezate ozo zele yelo bien ça la déclaration parce que ba député oyo ya kanisaki basa employeur na ye ni susu na ye te très bien ministre akende kolanda chômeur na sima nata oyo fatia olebite aneni ni fatia kotika pouvoir yokende na chômage libela etumbitika kosakana na bakongolais ko oza na yo papa place na yo eza na Congo te place soki na Congo okozala nde na prison soki oza na posa ya kobika ende na Italie la nationalité ebele na Congo te Congo songi na maboko ya bakongolais ba responsable ce n'est pas Kabila asakanaki na bino yende amesilisaka bino na buzoba lelo mova sakani tala kokende kobinela Kabila yango oyo ti oloba mpona Kabila tokonkuluma mpona Kabila tokoseta eloko ebanda koseta ezalaki mbongo eske mutu lokola Kabila mutu tabola ayeba ata kokoma kombo na ye te bato bakende kongolumela mpo na ye alors lokola akomisaki bango basoba bato bakomaki basoba likolo ya mbongo restaurer et donc l'existence de l'État au Congo. On saura qui est qui et qui sait faire quoi. Là, Nabino, lobby, mais je vous demande de m'aider seulement avec le méga pour vous rendre un bon service méga. Ce que Zali, parce que méga des autres qui sont mis 1 giga. Mon numéro c'est plus 245 et plus 243 85 13 653. Plus 243 85 13 600 et puis 53. Achacha.
Achacha. Petit baba achacha. UDPS FIFA. UDPS FIFA. Fachibe. Fachibe. Etele mokonjambo kama boko bien. Mes chers combattants, tikana bisayo ke tozana esengo. Le tangu biso tozo sepela. Baninga bazolela. Bazomona ke basiba kweyima kale kale. Lokola saka ya masango uchiba kongwe kweyina seo. Banani yango bakweyima kale kale. Bazaba to babandiko mobenga ba resistant. Lelo ezoyebana te. Ceux qui passent à opposants, ceux qui passent à résistants, parce que ceux qui sont résistants, au côté de la police à Maboko, ceux qui sont opposants républicains, au côté de la police à Maboko. Le bango ba yebi eloko wana te to soka mabato ya namu batanga ou bien batanga te. Mais comment se fait-il? On s'en met la police à Maboko, mais on s'en est résistant. Résistance à la bongo, aux opposants républicains. Parce que aux alliés nassé Yamibeko Yambo, des places de Tolinga qui bako, le Yabisaki Bango Boy. Il te fait ça, c'est Yamibé. Ceux qui ont voyé Yamibeko Tokoté, mais la Yohande. Mais ceux qui ont tamboli nassé Yamibeko Tokoté, la Yohanamibé. Ceux qui plaît au Biki Mibeko Tosali, le Tokangiyo. Très bien. Parce qu'on s'en a ça, Mibeko. Wana na chepos, on a zo mwana bazana pwanga ina lobela bangote. Na yekimba le moko na information. Très bien. La Kaina, palais de la nation. Les chers combattants, il faut yeba ke mokonzamboka lobby. Félix Antoine Tshisekedi anakisi kaza mwana Nzambe. Parce que yebi ke makambo nyonso na mokili. Eza na muto oyo akela yango pe asala yango asa obe Nzambe ya likolo. Ya likolo. Très bien. To mama olangi bafandi na kidiba. Bayoka kaka we batala boye basika tayo. Nini mokonzamboka to ya msiba ngo muto bujete. Osala kande bozawana. Bamona muto kocha. Eloko kamusinga mokonzamboka pe afuka mokonzamboka pe afuka saka connaître pe kaza mutu zamba za etele na fatuma kama kwa ngana kufa kate ngana nuna kate ndeko kole kwa mboya lukutaya sosose linguko la baya libela na libe mele lote la tiki kwa mboya wapi yo nisisa yaka o Laurent Désiré mutu mabimba Désiré esoye banate musisa yenga inde mandefu marabu ande Suki bakata te mandefu bakata te kwa na natika na pouvoir libe lelo wapi ye akomi kwa kata suki ye moko samba ye bise kata beta na maboko bien Quand la présidence le chef de l'état dirigeait qui conseil des ministres à l'Union africaine il fallait se déplacer mais à l'habité pour diriger un groupe par vidéo qu'on fait parce que ça peut nous faire à peine. D'autres zones nous concentrons qu'à Zalia. Nous avons beaucoup de très chers combattants et le Pessinga Ikandel et le Makas. Robi va prolonger qui était de siège. Et c'est là qui touche ma prolongation. C'est que ce quoi était de siège, je joue 5 mois, 150 jours dans deux bandes. 5 mois donc, elles ont dit qu'elle était prolongation. On a tout comme on a 6 mois, on va faire le Rango. Mais tant que nous avons prolongé, et faire des 16 ans à 4 opération, Robi a joué moins qu'à des fondations qui m'ont donné encore à la frontière de l'On à Tongo, armée rwandaise au continent. Na Tongo, il faut dans la formation. Armée rwandaise continue qui bombe des hommes. Bataille le chef d'État armée rwandaise à Télém. Natem Sakabere Bate à Télém. Bango Babanda qui kokanisa et que
eza ndenge ezalaki kala mwana moko ya moke azokendekele sina tongo nde moto akei kofunda bango mwana wana songi mbala moko ayebisi bamikolo ntango bamikolo baye bakuti mbala moko armée rwandaise bango nyonso barwandais chef d'état-major adjoint na batroupe nyonso na minduki ya mine bango mpe balobi te tobengana no FRDC mpe aye na ndenge ya tembe ye mpe asimbi biloko ya mine alobi bandeko bozokende wana moto akoloba liloba aza te bozokende wapi otele frontiere etikali musi bakomi na kibumba ndenge nini nye bazoloba eloko te bayebisi bango te baje wana esi esili ya bokoti bofandi ezalaki ka ntango ndeko na bino azalaki na pouvoir me na minute oyo fe ande FRDC fungolaka fe te efunguli bayoki fe ya FRDC eza likolo na biloko asikasika mokonzi ya mboka ye nango tina Rwanda très bien ntango bakomi na Rwanda batiki sikoyo Rwanda azoreagir ata moke te nde na pokwa ministre ya défense rwandais akomi kolobaka ete tobosanaki balimite tolandaki kolanda ba FDL kuna ba FDL bazalaka lisusu te balimite olekano na 5 km ya frontière eske babosanaka limite bo bajene bango basalaka basala baje oyo na ntango ya Sultani Makenga basali baje oyo na ntango ya Laurent Nkunda basali baje oyo na ntango ya Colonel Mutebishi cette fois-ci balingi barekite lisusu exploit na bango mpona baya bafanda na minduki ekoma rebellion batinda biso na dialogue oyo bandeko na bango bazawa bazokanisa na parceke toyebi tino nini eglise catholique ezosagite tino nini ozomona balamuka nyonso baolapa plan na bango esta Kongo epele moto parce que soki esepeli moto moye moto boye dialogue eza te bakondima ngo mpona akimi ekota na est bazoyeba te ke biso tosi totimbeli nde omoni etat de siège na este ezalaki kaka mpona ADF te mokonzi ya mboka esi ayebaki ke este ya Congo ekozala théâtre ya bitumba ebele ekozala théâtre ya barebelio ekosalema biloko oyo etikala ekosalema me Rwanda oyo azosala biso toza na ye na se ya ye toza na ye na union africaine kakame ayaka boye tolakisi ye motema malamu nyo mais pourquoi azosepela kaka koatake armée congolaise eske aza na motife koatake biso soki tozalaka na armée ya malonga te mais lelo oyoki deja barécupéré trop localité bachange bazwi congolais moko batie liboso bakosi ekomi rébellion contre Félix Tshisekedi tino abetelani mokonzi ya mboka mpona état de siège bete maboko na kati état de siège eza succès eza sécurité état de siège eza elokabaa il faut normalement mutu wana bakanga ye parce que lelo marwandais bazangi kombo ya koyebisa biso bazangi mutu ya kolobaka eza tele mutu aye bango moko barwandais na bamoneni mpe na biso makasi bango na chef d'état-major na bango batuni bango bozoya kolukanini bango eske biso na bino bitumba ezali koleki frontiere mponani bango nde balingi baso minduki wana batikeli yango baade alors nde tolingi tomonake ADF aza makasi soka Rwanda Burundi Uganda babatamaka na nsima ade c'est pourquoi bagouverneur militaire nazoyebisa bino boye bofongola miso botika kolala bogarde frontière ya Congo s'il faut koverrouiller yango boverrouiller frontière ya Congo mpona ntina mokuna anyata kuna te kuna ezala zone moko tokobenga yango zone de défense soki kaka bomoni bruit de botte bofundiwa ye mutu wana nde beta maboko bien
kaka na assemblée nationale mpona ngai nasilisa nalobi boye eske denis kajima mpona azala président ya seni il faut kaka katolike njima ye il faut kaka ss njima ye il faut kaka lamuka njima ye mpona azala président ya seni il faut bakongolais nyonso basala nini il faut bakongolais nyonso basala nini lokola biso njimi ye kati makosala musala lokola président ya se lokola président ya se mutu moko akotelemela ye ezala yo église catholique ezala yo scc ezala fcc ezala na muka bokoka kotelemela kati ma très chers combattants mpona ngai kosilisa politique il faut koye bango ntango bango bazosala bazobina awa kuna baterine kati balamuki na ntongo bachange maloba nini tosalaki marshe ya bien te badistraire biso sikoyo marshe ya bien il faut tokende na palais du il faut tokende na palais du mais baza mayele te ntango biso totelebisaki rosa tokende kosala marshe na palais du peuple bango moko bakolaki mais ya bango marshe bozotambola bozoleka koto oyo bozokende kosuka na première moko boyebi politique te alors mbosokoto ekwanga lokola aza nimero 9 ya malonga cobo bina file simba macaka bango te komi kolela ndeso ilelu na bango etali biso ilelu na bango etali biso biso tozokende obeli bo tozokende obeli bo ya élection esi eke balanda ngona bakotana na nzambe mpona ngai kosesala sese 243 matata na katatatata yoraso Viva! Ah, il est presse viva! Viva! Continue! Vive tu vas pas mon yoga bien. Nazo mettre en garde. Biso il est presse tozala bato violence te. Nazo bato mo balobi o il est presse atomi permanence ya fayorité. Biso tozala biloko wana te. Biso alekia wa tosali eloko moko te. Et puis ma petite moko bameli kwiti balobi o ozo mata 10e mérite ya kotumba permanence ya il est presse. Bombe oyo meli mera mai. Balingi bameka bakoyoka nini? D'abord baza bomelete na marche bomemi 40. Marche 40. Bongo na nini boya komeka ile pesa. Ile pesa tuna kabila yetu sayo. Tuna kende na Maroc. Esika Mobutu ape sese ko kumendo wa oyoka makambo ayoka. Tuna bazinzang, tuna badokolo, tuna babaramoto. Bayo bisoke, ile pesa zalaka nini? Bato babuma batu na nini? Zelo ya nani oyo bazobenga. Lasi bateka ka zikida za nini? Il est presse. Et banga koto bangi saka. Voilà. Comme la zodo de thé. So meli ola oyoka nini? Complet et monani combattant. Complet monani yaba kabiliste yaba katumbiste. Bangonyo
bloc na bango eza boko satango lelo te ezalaka depuis ka ntango tobanda nyonso bato balibi te o madidi o baza boyi te bazalaka eloko moko bokoyoka dossier ya seni ndenge ye kobimisa bato oyo ezalaki bato bayebaki deja ke boyoka bato nyonso bakomi wana bana liboso toyoka FCC. Oh, nous demandons au président de la République à prendre acte T. Il est bon dimanche. Dans le Bible bondimi, magambo na FCC zoloba. Le président anya tabato salane. Ah, il est best vivant. Sachibe. Mama watamutamu wa. Ayogini. Aramazani shadarara. Ayogini. Ifi vive. Batoni fatima bongo batoni fatima. Yoka lelo na tongo 6h. Total la nani na motuka vers Kasumbalès. Bakomi koki na bakongole Simba zonge pana bango lelo na tongo bazongi mboka mandefu tout le monde Simba awa Kasumbalès ozokende wapi wote nazokende ozokende wapi Simba les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Les Shaddai que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Vos chefs que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Kabila Mandef que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Vous la voyez, c'est ça. Akiminini, la frontière, puisque Fatia Zoui Banoun, Misiri Anim, l'autre constaté vers minuit, na Est, Kagame, Nabatunaye, Babomba Naki, Tomoni na terre Barwande, Yaba rebelle, oh, awa Batuni, Boye Kosala awa, Nini, Bandoki, voilà. Ça laisse à l'biboui. Sauf au lobité, autant dit 1 à 5. Faut voyer Baka. Vous m'avez dit il faut y aller là. 5, 6. Attendez. Eloko salami Barwande bayoki lokitepeli papier village mais moto peli tala Betel Fatima Sacha yebi déjà que terre oyo ezana base na ngweza ezana nkaga ayebi ayebite kaka mon frère tokutana c'est là où lapa zolo wane ko koma mo kuso ko lapa président yebi mais azo sala loko ni popa ya kwa kiza yete azali dictateur bon il ko solo na batute aza muta mesha facha lebite tala d'abord tokende kutuna kende bana bango to solo la ayoka ngaite mais kaka mazo yebete ko facha na puissance wapi c'est ça na minute au président union africaine comme ni nani Kagame tozo yebisa Jean-Claude Kakatende boy a quitté à lobby sans qu'il chef de l'État prendre acte il y a entraînement il y a Kadima
rébellion au salam. Vous savez, bango de comprendre que le col à Katumbi a saisi Kobomba na Kobombana. Bango na Kabila bazai lonin. Na Madidi bazai lonin. Bango nyonso na bango na show. Bato bazai ko finance nzamba yeba kipenza. Ceux qui veulent la état de siège, mais les rébellions n'est pas bon. Heureusement, Barwane va y kokuta mama na manduki. Ndule. Manduki mususu nani ba inogira ngote. Ouais, zo bete zo baloka boy. Il ko bete na se baluki balo. Bandai na Nicolas iko zo na se. Lelo banye lokito ya ndenge ya libo. Avec le chef de l'État, puisque le chef de l'État a constaté à Kotuna, Kagame, de quel droit Batuna yo baye kosala awa ni Zokane abane koluka wote état de siège ici là. Ils sont au lobby pour état de siège ici là. Et c'est le team congolais ça kosala nini? Vous sommes Zokane Maluvanga depuis hier après si bana ba groupe news $100,000 après si $100,000 basa la marche basa la désordre pour la communauté internationale ba mona ke likambo ya entraînement ya kadima ya ngoni eluki ba trouble bazo regretter bazo étranger oyo ezamboka na bino te biso na bino orange baza batu moko bayebaki te ke Fachi azali grand arranger mwana oyo abotame na politiki akoli nango na nini malibeli eske mwana ya ngoyi abotaka ntaba mwana ngoyi aza nani tala makambo oyo nde yekolakisa to comprendre Zokane bade confession religieuse basiliki na basangani na barwandais balobi bana batanga te atita enseignement za la saboté nazo yebisa gouvernement ya RDC nazo yebisa ministre enseignement primaire et secondaire oyo nyonso akosala grève alinga tangisa te bocha bango liba Basta. Mabe, Mukwa, Salamawa, Yoka, na moment oyo, Batouana, bazo regretter nini, puisque hier c'était un événement, na ministère du chrétien du combat spirituel, Malaya Liboso, un président, na Afrique, na monde bakoza la mibale, un président a kende devant Afukami, azobele l'ensemble. Abete le fait beaucoup combattant. Le président n'a pas Fachi Beton. Azalaki wa la 17e. Et si kato bengana kamilimo, milimu ya blocage na mboko eza kutofa kabila. Milimu ya koziki sabato ezali madili. La division, milimu ya tribalisme evange pa madili. Evange pa shori na ambo. Et si kato bengana kamilimo ne Fachi akenda kuimplore. Alobi nzambe lobaka yo moto musanga mboko te ngayo nafuka meliyo numéro 1 ya RDC
il y a Afrique. Nalingi Seigneur, on sait quelque chose. Et événement, il n'y a jamais eu un président à Foukama. Oyo Nzambe Fachi a honoré à la Bolongo naye. A kufute combien? Vraiment. Papa. Combien Fachi a bongo ici ba système? A kufuka manaye. Vraiment. Monde mon prime ba lobby dit jamais vu. Na RFI. Un événement d'église. Un président. Oya Zoya Kofuka Mazobel l'ensemble. Du vivant de la RDC. Il n'a jamais eu un président pareil. Fatima! Voilà. Yaka Maloba. Moutounios. Yaka Maloba ya. Maloba ya Banazam. Moutounios. Oya Kobondisa Fati. Akobondisa nani? Oyo nyonso akotelema na nzela ya Fachi akutana na nani? Wana parole oyo bini lobi oyo nyonso akoya na nzela ya Félix Sekechilo pour empêcher développement ya bakongolais oyo na kotelema na bagere akutana na baarmée nini? Armée céleste, vous avez marqué sa condition armée céleste. Bango ba bonna même na monili. Et réseau le bolali comme Simba ye. Oh ya kufi o abilité. On n'a pas. On doit aller tout gendo Simba to Simba kate. Voilà ya kufi na frangi. Na mutana na ima. Voilà. Armée céleste, ce qui va jouer en Abaye. Il y a un Fachi na Benito Azali intouchable. Ce qu'il a fait hier, c'est la Kissimon de Mobimbake. Fachi, vous avez le président. Vous avez un effort à faire. Vous avez un président. Ça est bétami. Hier, on est avec le chef de l'État. Tapé Tandamiti, chef de l'État, il y a Koti. Très bien. À Koti, Malaliboso, un président, papa, Manazé, ba Mabolong, Facha Foukamite, na Mali Baya ou bien na Mabolongo, na Mabele. Moutou ya humiliation boy, azali ko s'humilier boye. Ami kitisi. Miki sasa masala nini? Papa, tozana Fatima ndeko za 150 ans ou bien 200 ans. Secret. Quand papa Olanga Koufaki. Kabila boya ki bakunda ye. Boya kati baba ne ngoma kameka wa. Sokande Kabila boya ko nini? Ayebisaka papa Olanga abana ko soutenir Kabila. Papa Olanga limite na vision na zana ngona yo esimba te. Naï d'abord na sa combattant. Ya mori mpe yanzo. Nangai na yesi mbate. Et bien, papa, on a ça combien d'années? 2 ans. Noki. Sokane Kabila boya ki korwane ya. Po sokeye bakoya touche. Bato misale me basaki na mboko combattant. Ana butu mabe. Bato misale me basaki na mboko. Mboko ino bomona kanda makamu ya wokoya te. Bomona ke Facha ye ko délivrer mboka Congo. Amen. Papa Hollande comme Kokore tout là et ça a des ans. Ça que Facha ya kate mais papa Hollande encore na ya te. Tant que président comme chef de l'État n'est pas la famille papa Hollande
Et qui est complété quand il va faire le bika kasiko koreya. Très bien. Et ya to ya. Et ya. Mengo ba saboter koreya. Si faire c'est alimenter. Et tu sais que le premier docteur en droit. Alors vite. Encore monsieur sur sakana kamaya. Bon yo kanini. Maman m'a ça des ans à photo. Na mabele. Vraiment. Yoga. Pas Nzambe zaboyi. Soki osengi libala, Nzambe akomesa kaka libala te. Yoka bien, ndenge Nzambe arekompasaka bato. Soki osengi libala, Nzambe akomesa libala na ndako, na mbongo, na mutuka, na mais le col to senga ki Nzambe Congo a récompensé RDC. Est-ce que Facha osala mandat moko? Ni ale. C'est la mandat oyoka mandat. Même to sali mandat. 580. Corona ils a occasion. Transition. Oye, 2 ans ou 3 ans, ils allaient annuler. On fait les. Par regretter, Kadima Azali intériné. Kadima le vite, pour y comme on a été. Kadima Mogudi Weta. Abina Kamabé. Mogudi, cela veut dire Molobeli. Molobeli Bat. Comme on a Kenya na Kasai Central. Kadima Mogudi. Alors, c'est là na kambate bokonda pana seni. Nakamba kala. Kaka ndenge boboya kingai. Ba député ba kobima hande. Simbae. Sambu ya Kadima. Il est best vivant. Kadima on sambu na zaboye. Zamba Congo le kola babanda ko contester ngai. Na sengi na manda ngai na soka comme président Seni. Félix Sekedi dans sa majorité ba député ebe. Voilà. C'est le monde ba député. C'est là. C'est là. Automatique. Voilà. Ba regretter le seul match de Jean-Yves Ndako va publier Kadim. Moi, ça le vite beaucoup mesana. On a été. On l'a pas. Et on a demandé pour utiliser le pétrole. C'est ça. Attendez, on a Mayebo. Pétrole, il y a Kingongo. Bango, ça le match, c'est le match, c'est la première élie. Ça, on a le vite massa. Et la gomme les athées. Sinon, on va te dire Kakawana, Manayaga. Après du jour, audition. Il y a traitement, il y a loi de la Yanine. Seni. Par contre, il va y avoir un massa. Neni, il va y avoir papa. Si vous simba ma sœur, tu es le cas. Vous c'est la nuit. Écoutez, qui sont pour un traitement, il y a la Seni. Alléluia. Amen. Parce qu'elle va le mettre qui sont contre. Abandon au talent. Arrête d'ensembler. On met le tombe de l'oboko golapa. Quoi? On a assemblé tous os vivres, ils aient à ma coffre. Mais là, ben miliki. Donc, le qui va de la FCC, oui, moi, je suis dictateur.
bosa limite zela ngana yebi bino bien boko mesana otayo baza mbosa zotala na kulo na kwena ye na droite na ye zamana na jamal ganan ati jamal omoni ne ya limite kaka yo ni atatolika bosa lebi na sepela kana yo nyatango na ne batombo les frères dio tukumana tukuyo sinon mon thème est nini ce qui m'a ça empêché qui va diriger plénière pour les années les grands entraîneurs maître nageur papa social politique et exemple tous on a débuté Mouki mais politique to beti et Melignos et Melignos bah débuté Mouki Nyos comme Melignos pas débuté Nyos bandimi alléluia yo kabien jamais la sur boy na place mo basangana bon so bino boy facha ko perdre le logo te bino ga ne bo ko perdre musala so boy ngai d'abord na zapre nani président a de pes na kolia bien na koza la récompense même na transition comme na ngeko bino kongo bino so na bino zani na te président benga kasi ko ya ngomba il est best vivant donc batwana bakanisa ki tozo la théâtre politique to beti nde sali lelo kabila komi ogenda kasumbalesi akende zambi akego teka mayebo batuni na zambi ezokende kosala unité ona wapi passeport oyo ebinga te autorité monani ase présent ya nani ya zonga simba ye babengi hiérarchie babengi awa number 1 babengi d'abord service de renseignement komoni Joseph Kabila zela ya kasumbalesi azokende na Zambie azokende kosala nini bobenga ye Kabila umeli na frontière à l'époque il y a tellement de Kabila mais aussi on se marie déjà Kalas oyali mbuma yona no tellement c'était à Raïs Azoya wana nini plana bango nyonso ezali ke lokola bamoni déjà ke bazali na candidat valable te pour présenter en 2023 bango baponi option ya kosala guerre yango toyebisi bango boyi avant bosala guerre bozwa RDC biso bacombattant tozali bacombattant toza makasi tuna Kabila yebisa yo papa biso bato tosala démonstration moza ayoka son même Mobutu c'est ça que kumendo wa ayoka nini na minute oyo aza toujours empêché to yebi to soli ba ko libérer mais ce qui irachè pesi ordre ba ozo isaï oh il faut appeler ça azokende na Zambie kosala c'est ça motif donc na John Nombi il faut bazala osare puisque tango batangi dossier soko ya chebe ya balobi nani komanda oyo nani asika oyo bakanga oyo ya pembe komone nani Mukalai balobi azalaki impliqué po aboma yenda azalaki bapesaki ordre aboma nani mais Mukalai azalaki ordre pa nani epa nani donc makambo ezokende bien makambo oyo bato bazoloba biloko ekokita o biloko ekita tala complot bato bazalaki yango na 5 chefs de l'état na moment tozoloba président apesaki ordre ministre ya sport et ya transport bakanga baport nyonso ya mike il faut dossier wana na minute oyo ekota en exécution alime bien très bien omoni
tozala ba hypocrite na kata ya nini oyo yango nayoki déjà son bientôt remaniement. Très bien. Urgence. Flash. Urgence. Numéro 6 bar 7 bar 9 bar Félix Sekechilo. Bar chef de l'État. Vie. Ce qui s'est passé par rapport à la vision du chef de l'État. Voilà la décision numéro 6, numéro 7, par 7, par Félix, par chef de l'État. Bar 00. Bar 1. Bar nde bananchi bala. Baraba Amadidi. Baraba Malufanga. Et Baré Banani Bar 1. Bientôt, on a vu déjà. Amusima communauté, balon la ngate, yoko là pas. Donc, bazo sa contrôle, il y a ministère Nicolas Fatia ça rouge. Très bien. Rouge. Ministre Wayo, et ça système il y a budget lié. Budget lié. Assez loi kende. Hein? Ce qui au sali, on voit nini. Ce qui au sali, on voit nini. Donc il récompense que vous avez monté à brosser. Bientôt, tu vas sauter. Nous t'avons signé le document, chef du gouvernement. Comme il est là. Sama Lokonde Keke. Tu as dit comment c'est bien libéré à ti. Soko qui te zonga parler. Qui sont les messages à l'année. Alors depuis la musique c'est normalement va bouger. Vous bouger. Yango Yemoko, Premier ministre, a signé le Lobaka ya territoire. Chef du gouvernement lobby a signé circulaire moko pour babanda déjà kotonga ya territoire nyos 140 territoires 145 territoires oyo bakotonga na République démocratique du Congo mais moto bimisaki eloko wana eza nani nalobi awa nani abimisaki likambo wana naye awa nalobi mpo makambo ebonga bien ezosenga politike ya faci beton ekota na bavillage na baterritoire nyonso mais ndeko na biso kuna azali kolala ayebaki te ke bientôt puisque faci azolinga bato ya makila ya oyo ya moto yo komi omeli miliki olai ozoyeba te balobi bientôt nga natali moto te mais bientôt bakosote makambo ezokende bien makambo ezokende bien chef de l'État azali nsima ya bato oyo tu bazolinga vision na ye ezali na ministre na biso ya formation professionnelle Maman Antoinette azali kotravaille na vision ya ke bientôt kisalema puisque ya liboso ya kala oyo John Tum oyoka liala akenda apesi mbongo asali musala te mais Maman Antoinette oyo ministère formation professionnelle azali na vision ya chef de l'État ayebisaki kabila boto yaki na bino te biso na bino ora bakombata mpe babandi formation donc kuna ezali mosala ezokende bien makambo ezosalama na Kasai meme na niveau ya Lubumbashi nalobi baitindi 1500 chaque province 1500 tonnes po eya kopesa 1500 tonnes ya nini ya maïs. Ok. Donc, batindi ba 1500 tonnes ya maïs ekita babisika nyonso bientôt courage tout na Kinshasa. Nazomona DG ya régie des eaux azaka bilisani nalobi soki président
bato bazali te ngai fo nasima esika wana Très bien. bakombata singa courant en deux makambo eza okende bien bakopelisa moto likambo akadima kadima upa facha kobima chef nani kosa te biso eza esengo eza ya kadima te esengo na biso ezali ke 2023 tokende na nini lokolo bino boza pre ya kokende élection te biso tokolanda bino te ozali batete nani tokolanda bino te donc biso lelo ezali mokolo ya lendi makambo ezokende bie tobandi na nzambe oyo faci akende ye kosenga na ministère ya combat spirituel tozosenga moto akande na nzambe oyo etumba biso dome komor ekita meme na ngambo ya bato nyonso bafoba na biso tokana maboko ezala fire na house ezala na mai na zamba